la Cité de l'Union africaine à ce premier conseil du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Vous remarquez même au travers des images qui vous arrivent, ces belles images qui vous arrivent, que les membres du gouvernement, pour la plupart, ils sont jeunes et ils sont également, d'autres sont également des femmes, comme l'avait bien souhaité le président de la République, tenir compte de la représentativité féminine et aussi tenir compte de la jeunesse. Il y a des habitués dans ce gouvernement qui sont habitués à faire assister à ce genre de rencontres, à l'instar de Jean-Lucien Mboussa, à l'instar de Pius Mwabilou, à l'instar de Augustin Kibassa, à l'instar des autres. Excusez-moi, la liste n'est pas tout à fait exhaustive. Voilà, en gros plan, Jean-Lucien Mboussa, un habitué du Conseil des ministres et qui a déjà pris place dans cette salle. Il y en a encore d'autres. Et dans pareilles circonstances, très chers téléspectateurs, il n'y a pas tellement grand-chose. Il y aura certainement les mots d'orientation, les discours d'orientation du chef de l'État, et de temps en temps aussi le Premier ministre pourrait intervenir. Julien Paloukou, c'est aussi un habitué du Conseil des ministres, le ministre de l'Industrie. Je disais tout à l'heure qu'il y a des nouveaux membres du gouvernement qui font pour la première fois leur entrée dans un gouvernement, mais il y a également des anciens qui sont habitués à ce genre de rencontres et qui ont été reconduits, les uns pour leur portefeuille habituel, les autres ont connu une certaine permutation, et les membres du gouvernement, comme vous le remarquez, arrivent l'un à l'autre dans cette grande salle avant bien sûr de voir l'entrée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et là, vous avez Christophe Lutundu, là je crois. Et le président avait insisté sur la représentativité féminine. Voilà, il y a les dames qui sont là, à l'instar de Madame Adel Kainda. Et vous avez vu également le passage du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo, qui fait également son entrée dans cette grande salle, parce que lui aussi va participer à ce premier conseil. Toutes les fois que le président va présider, le chef de l'État va présider les conseils de ministres, il est tout à fait indiqué que le directeur de cabinet soit présent. Voilà, le tout nouveau ministre de numérique, l'ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, c'est lui qui a assumé l'intérim, a été nommé ministre du numérique. C'est le premier portefeuille au niveau de notre pays. C'est un portefeuille certainement qui va jouer un rôle important, et c'est au ministre Eberande de donner le contenu à ce portefeuille, à ce nouveau portefeuille, parce que beaucoup de Congolais n'ont pas encore une idée sur ce que c'est le numérique. Alors, ils continuent à faire leur entrée dans cette salle, très chers téléspectateurs, et la RTNC est là, mobilisée, et pour cette retransmission de ce premier conseil, la salle s'est remplie. À quelques minutes qui suivent, il y a une entrée dans la salle, à l'instar de ce ministre, ce membre du gouvernement qui vient et qui va entrer et rejoindre les autres qui sont également aussi dans la grande salle où va se tenir le premier conseil du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Nous les rappelons, ce premier conseil sera présidé par le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autre ministre qui a été également reconduit, c'est le ministre Augustin Kibassa. Mais ce qui est vrai, voilà, ça c'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, un confrère, journaliste de formation et de profession.
c'est quelqu'un qui connaît bien les médias, qui a travaillé, et puis pendant un certain moment, il est allé comme député au niveau de l'Assemblée nationale, plusieurs législatures, et le voilà aujourd'hui couronné à la tête du ministère de la communication et médias. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également les rôles de porte-parole du gouvernement. C'est lui justement qui échange avec le directeur de cabinet du président de la République, M. Guilain Nyembo, et c'est Patrick Mouyaya que vous aurez l'occasion de suivre ce soir pour faire le premier compte rendu du premier réunion du Conseil des ministres et du gouvernement de l'Union sacrée et de la nation, Mathieu Modibango. Ya solo lolenge to yebsaki ete bayimbula matari bazali koyingela okati ya ndako eye masolo makosalema na mokambi ekolo ezali likita ya baministre nzoko kati ya bango baike bazali baministre bayingeli sika okati ya mbula matari bongo basusu bango pe bazongi kasi ministère ebongwani azaki esika songolo akei na ministère songolo ezali pe libaku bayeba na okati ya bango kolandema mpe mabongisima emaso mokambi ekolo akotalisa okati ya masolo matina makosalema tomoni wana ezala mokambi sala okati ya bilo ya tata mokonzi ekolo asili koyingela wana ezali bayimbula matari bazali kofanda lolenge tobandaki na balandi wa bango toye na ministre délégué tobuti na baministre tokei na baministre d'état balandi ya ministre mokonzi pe ministre mokonzi nde bango bana bazali koya na ntina koyingela to banzi ete mokambi wana azali koya mpo na ntina ya kosoloma mokolo mwa lelo lolenge maso maza koleka awa na site ya union africaine wana yesika azalaki ministre mokambi saka otamboli bato mpe biloko babango kasi na mbula matari eye ya union sacré baneko congo démocratique akei na coopération régionale mpona kokamba misala eza kati na bituka kokamba misala mikembe ya leta bofandisi bobembani bolamu kati na babotama kati na masanga maike maekolo ya biso congo démocratique ya solo ezali bongo lolenge mabongisima emazali mokambi ekolo kati ya politike ya ye alingi mpenza ete mbula matari esala mosala na litomba lia bana ekolo congo démocratique na kobosana te oboso bomakeli mibeko po ete mbula matari ezwa libatisi mpe lipamboli yango babengaki yango gouvernement warriors elingi koloba ete ezali mbula matari ya mosala mpona kopesa elonga na yango to bateke ezali ya babundi te kasi bazali obe kati ya mosala ministre mokonzi ye wana Jean-Michel Sama Lukonde kenge asili kokoma na kati ya ndako ete ya masolo ye wana azali koyingela protocole ezali komema ye ministre mokonzi tobandi koza sika boyingeli bwa nkumu monene ekolo po ete ye mei moto akokamba masolo na mokolo mwa lelo awa okati ya site ya union africaine azali koloba ete ya solo ezali mbula matari eye etalisaki ya wana ye wana aza kokamba sika misalambi ya basali ya leta fonction publique basali ya leta ye nde sika azali na mokumba mwa bokambi yango mpona bomemi mbongwana okati ya mami matali biso banso toza basali ba leta okati ya ekolo congo démocratique ye nde sika azali na mokumba mwa yango nazali koyebisa bino ete ya solo okati ya mbula matari eye ezali mbula matari lolenge ministre mokonzi atelemi oboso akeni mibeko abi ete ezali masikule na masikule te kasi esenge misala mikomonana okati ya mbula matari eye ya solo kaka mposo eye te bazalaki na molulu mwa bokitani bibonga bya mosala kaka mposo eye likitali ya yambo etalisi ete mosala mobandi kisalu mebanda ezali ya solo lolenge biso banso tozali komona mpe kolanda onzela ya radio télévision nationale congolaise kouta cité à l'Union africaine de Kwangai Blaise Bokoki. Pour la gouverne des uns et des autres, très chers téléspectateurs, il faut ici récapituler. Voilà en gros plan, Christophe Lutundula, Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. C'est bien lui qui désormais va chapeauter la diplomatie congolaise
Pour votre gouverne, nous le disions, très chers téléspectateurs, Essambo Diata, ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. C'est la dame qui était au gouvernement, Sylvestre Ilunkamba. Elle a été reconduite dans ses fonctions en gros plan. Très chers téléspectateurs, c'est Madame Eve Bazaïba, et Madame Essambo, pardon. En gros plan, Madame Irène Essambo, elle était s'occupait de ce ministère depuis le gouvernement. Depuis le gouvernement de Sylvestre Ilunkamba, elle a été reconduite. Voilà, Eve Bazaïba est là. Elle a été reconduite dans ses fonctions. Madame Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, et le MLC qui fait son entrée au niveau de ce gouvernement et qui arrache le poste de vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable. Au niveau de son parti, on a l'habitude de l'appeler la Dame de Fer, et je crois que le chef de son parti, Jean-Pierre Bemba, fait confiance en elle, et pour qu'elle soit au niveau du gouvernement. Elle échange quelques petits mots avec Jean-Pierre Liaou, qui est vice-premier ministre des ministres de la fonction publique. Ils sont tous des vice-premiers ministres, c'est la raison pour laquelle ils sont juste assis côte à côte, parce que les vice-premiers ministres seront rangés selon l'ordre hiérarchique. Les vice-ministres et les premiers ministres, non, je vais dire les vice-premiers ministres, les ministres et les vice-ministres également. Voilà, le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula qui remplace à ce poste Madame Ntumba Nzenza. Nous l'avions annoncé qu'il n'attendait que son investiture pour qu'il occupe ce poste. Ya mbele waliweza kurudi tena katika mafasi yao, na wengine waliweza kuwabadilisha na wapya vile vile waliweza kuingia kunako serikali ya bwana Jean-Michel Sama Lukonde. Basi sawa vile kuna waziri wa kiserikali, waziri wa mambo ya sheria ni bwana Mutombo Kiese Rose, bibi Mutombo Kiese Rose. Waziri wa kiserikali ausikae na mambo ya majengo ya umma, pia kazi ya umma ni bwana Jisaro Muvunyi Alex. Waziri wa kiserikali waziri wa na mambo ya portefeuille Kainda bileko bien pourquoi si malikitalie mutako sosoli sababotama yewana na bilili Patrick Muyaya ministre wa bisote bapanzi sango yewana na sima ya nzanga to pe bileko bien pourquoi soko likitalisi yende sika akososoli sababotama koyeba maye maso maleki okati ya masolo maye mokambi ekolo nkumonene Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambi mokomwalelo elongo na ba ministre lolenge ezali kitalia yambo boza kolanda ngo kati ya bilili ya radio télévision congolaise soko na tali na ko benga mbongwana pamba te mayimanso mazali kosalema ezali makama sikate pona kolanda mbala moko bololenge likitali kosalema ezali mbongwana ezali kati ya linaka ya mokambi ekolo ezali kati ya mabongisi ba mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kotombola lobiko ya bana ekolo Congo démocratique ekende oboso tomoni ministère susu wana ministre mokambi misala mitali mombongo Jalise Busa ye wana bongo sika Sheribe tomoni na bilili ya joué sika ezalaki bonga ya Didier Mazenga mukanzu te pona kotama matambi botambo za tope biloko ba bango lobloleki avec kuna na kumonene pa yo pezaki likambola bofungoli pe bopesi nzira maswa mabale mabalizer mazwa nzira ngo ya bobongisi ebale ye wana akitani sika Didier Mazenga akei na intégration régionale yepe akala Gilles Paluku atikali be na ebonga ye ya bokambi industrie wakati ekolo ya biso Congo démocratique ya atikali be ebonga ya ye olenge tobaki basusu bayingeli ya sika bazali bayike bayepe na makanisi masika mopepe mwasika po bomemi mbongwana pe bakuti baninga basusu batikali mwa moke wakati ya mbula matari eyeuti koleka pona baike bazwi sika mosusu bazaibe na ministère ya ye maso mazaki so kati ya nkasa eye mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiaki maboko omiazomi na mibale sans aminei be mobumo etozali pe nkasa eye tiamaki mokolo to mwango epai na ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde pe lisusu mokamisa kati ya bilo
ya tata mokonzi ya ekolo ye mpe atiaki maboko mpona kotalisa ete maso mazali iyo mpona ntina botambuso misala okati etando ya république démocratique du Congo na mbongo wana mokambi ekolo azali kosala okati ya masolo malelo mokambi misala okati ya bilo ya mokambi ekolo akozwa esika okati ya bokutani boye ezala secrétaire général ya mbulamatari ye mpe akozwa esika pamba te azali secrétaire général aza kota mbulamatari mbulamatari eza na baministre okati ya bango ministre moko na moko mpe aza na secrétaire général okati ya ministère ya ye kasi esika tali banso baza okati ya mbulamatari ministre mokambi misala ya numérique ye wana kolongele ebirande kashmir ye wana bomoni na bilili ezali kotalisa ete mbongo wana mpe mopepe mwasika mozali koya baneko Congo démocratique onzela ya numérique ekopesa libaku tokotaka toyingela na mokolo na mokolo ngonga na ngonga ntango na ntango okati ya molongo na maemaso masika mazali komonisama mpe mazali kosalema elembo ya botalisa ete ya solo ezali mopepe malamu mpe mopepe masika moza kokota okati ya misala niike na mbulamatari mpona bana ekolo Congo démocratique eza komonisa lolenge kani ezali ose ya mabongisi mokambi ekolo mbulamatari eye ezali mbulamatari ya lisanga ya bana ekolo mama Irene Esambo Diata ye wana ye sika azali ministre délégué ona azali elongo na ministre mokamisa mitali ebikeli ya bato kolandela bandeko babiso baza na bileme bazangi makoki mpe bazangi masalisi ye wana bomoni na nzela bilili mpona ntina na yango nazali kotalisa ete mbulamatari eye ezali lisanga ya bana ekolo Congo démocratique mpona ntina ya likanisi be yoko kotala be nzila yoko emoniseli yoko mpona bomemi mbongwana mpona botombwami mpe ezaleli ete bana ekolo Congo démocratique babika na lolenge ya malamu mpenza lolenge mpe ezali okati ya mabongisi mamokambi ekolo ezama ematali ebikeli ya bato le peuple d'abord nde mbulamatari esili kosala mosala mpo ete bomonisami mpe bilembo yango bimonisama lolenge kani makambo maso mazali kotambola pene na baministre tuku batano na motoba bakisa ministre mokonzi bazali wana mpona ntina ya likita mokomo lelo ndeko ya ngai Blaise Bokokia nazongi epai yango. Très chers téléspectateurs, l'autre fois, lors de la publication de l'équipe gouvernementale, nous disions que les membres du gouvernement, Sama Lukonde, n'ont plus de temps à perdre. Tous les secteurs de la vie nationale sont prioritaires, à commencer par exemple, le secteur de l'énergie, de l'eau, qui pose problème au niveau des centres-villes. Il faut voir ça. Et de l'eau également au niveau des milieux ruraux. Il faut aussi voir ça. L'électricité, c'est un véritable casse-tête. Les routes nationales, c'est aussi un casse-tête. Il faut beaucoup de moyens et pour qu'il y ait réunification du pays par la voie routière, l'interconnexion au niveau des provinces. Il faut donner beaucoup de moyens à l'Office des routes et d'autres agences qui s'occupent de réhabilitation des travaux routiers, de réhabilitation des routes pour que ces routes soient en bon état afin que les produits vivriers soient évacués vers les centres de négoce. Il y a aussi la voirie qui pose problème à Kinshasa comme à l'intérieur, mais il y a quand même une bouffée d'oxygène avec les projets tous les gelous lancés par le président de la République qui concerne près de 40 km de voirie ici dans la ville-province de Kinshasa et plus de 100 km de voirie dans l'espace Grand Kassai. Et ce programme va s'élargir sur l'ensemble du territoire national. Il y a les problèmes sécuritaires qui se posent au niveau de l'Est du pays. C'est l'une des priorités du gouvernement Sama Lukonde. Il y a les problèmes sociaux qui se posent. Il faut améliorer les conditions de vie des Congolais. Les fonctionnaires, l'État, l'armée, la police soient bien payés. C'est un véritable gouvernement de guerriers comme on aime bien l'appeler. Donc tout est prioritaire. On doit s'atteler dès aujourd'hui, dès la publication d'ailleurs, dès la remise et reprise, allais-je dire, on doit s'atteler à trouver déjà des solutions aux problèmes qui se posent. Il y a certainement les problèmes des moyens financiers qui se posent aussi avec beaucoup d'acuité, mais je crois que là où il y a l'homme est mieux placé pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et j'espère que ces gouvernements, les membres de ces gouvernements seront déterminés pour trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se posent au niveau de notre pays. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais Afrido Congo pour le Swahili et Mathieu Modibangu pour le Lingala. Nous avons également notre confrère pour le Chiluba.
Blaise Bokoki ya balondi ba FNC bele batulonda mudindemu kanu na batufakana bwa kulonda chonda mishabalala tuli afa muko na mutu mukabukale ngani mumungalie mamu cité de New Africaine mwabudi mfumwali tongo bwajan sangini wa kumpala wabokalanga bidi balombola kudi Jean-Michel Samalokonde tunumanisha bwase mudi ampata kudi ashadi kidi ate kibo bokale ngeba busombesha munkwasa kudi bachi kupita mnafuanka ani ba député nationaux bita bibokale ngabudi balombola kudi Jean-Michel Samalokonde tunuleje ne mubokale ngemu mudi kabulambere bokale ngeye mwene Jean-Michel Samalokonde mudi bindonda binayi bidi muto munyima ani ba vice premier ministre banayi mudi ba ministre d'etat chitema badi mubokale ngebu mudi ba ministre mudi ministre délégué wa délégué à la présidence tudi kabidini ba bindonda bya ba ministre ba muntwemo batulangani bani junta ngala ko bindi bieno ko ni bomona ban balombo di ba bukale nga badi banga tabi bukale nga pinde batoto ya kalenga ya kulombo bukale nga mundo mari tunga ya kongoto ngatika mbabwe lan sangili wa kumpala udi babwe ja kudi mfumu wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo di muba bigijile mungu na mutumbo ko bakubwela bwabo sangili wa kumpala bakwakola tunumashini bukale ngebo budi bukale nga bwa mpata bukale nga bwa mpata bwa chinyi bwalu bukale ngebo budi chakwimana bakuleje ne kabulambiri wa bukale nga nyawa bwedi Jean-Michel Samalokonde wabwedi mo wabukalenga mo sangidwe mo bwele bimana kulu kudi ba ministre ne ba bindonda bya bimana kulu Samalokonde wabwedi bakusema munkwasa kushala mpindi dibwali ja mfumari tuma Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bekali no bakubwela bakumana mwina sangina ngana mbidi bwase bukalenga bo bukalenga bwa mpata bwalo ditunga da kongoto ngratike dini mudi mumunana wa kudi shabana baditunga kujikija mvite dikweste waditunga kulongana bwa nsombelu wa bena mudimu bamu ditunga kongoto ngatike ba fonctionnaire bambula matadi basalai ni bampulushi bafeta mafutu makana donc so ebi bikanlane babianza kudibukalenge bo bwa mwana mwa kufika mu kidi mu chabini mnubunga binchi sato chito ya kumasungula biakana bana balitonga baje bokuta yakala ko binanko mu kidi mu chabini mnubunga binchi sato kakwa bikala masungula mimpa di bana balitonga bagosungula na shabaka munibikala bele meji bambane tubamanyi nibikala nonga dimu dibianza nokumbwa chini mbukalenga bwa mpata budi bana balitonga bindi la bwase tumana pato kampo bwapa fumani tonga kabo akatuma projet chilejelo udi mulongo lo bwa kulongola njila mutima cha Kinshasa kilometer mango myanai muka sayi munene kilometer lukam idi balongola njila bwa kulongola kufatula bya kudya kumadimi kubweje mu bantu kufatula njila mina idi akana bana bamuna makwenda byakana twana lejine difukuda makele mumakidila mwenyi munene wache saka wa Union Européenne mwenda munda maditonga jetu Charles Michel mwenda mu kimanga cha Kinshasa bako di chilombo cha buku bikwesta waditonga bene Union Européenne baleji bwase nibikana makutu ampanda kupakale ngebu bwakumana makujikija chilombo cha muko di kwesta waditonga kudi bana baditonga bayibikishi bako di chilombo cha nsombelo wa bantu bako di chilombo cha tulasi wa bana bako di chilombo china cha buku bi fumu waditonga wa mbini ngini binsoji kumesu bakumana ne bana baditonga badi bafodi badons kaninga nzemo suma kwanza baditala di bwela kwesta waditonga banga nememo kujata ko Ituri nibianze bwanditala dibwela kusekeko wabana balitonga bamuna kusanka babo mudibena mo province ni kwateka la basanka dikenga jabana balitonga da kongote ngatika dendi sanction fu malitonga nashi udiwe le meju tatadi bedon subase tabia na makale biaka na me mandombola bantu bani ndombola bikala butunga ni muni kibwa chini babwe na sangiro wa kumpala wabakalenga budi balombola ko di Jean-Michel Samalokonde ni tumba mafanga diki kala mafato kabwalo chikumambi wabakalenga Patrick Muyaya ni kala mwakwela lubila kuleja chikala mwa kwamba kudi mfumo wadi tongani chikala mwa kwamba kudi bamena ne kabula mbiri mwini chikala mwa kwamba ni chikala mwakuchimana Patrick Muyaya yeo kiwutu dibingi leji loledi bwane atuleja to atwambile bikala basu yikani mfumo wadi tongani kabula mbedi bwatumana ni biya bishi ni bikala mushindu kayi nwadi mwanyine nda kubindi biya badi balonda kubindi ni badi balonda kuma ya disanji bwase tudibingi la kudi lolwepo bibile dukala bobela kudi chikumambile wabakalenga Patrick Muyaya nitukala mwakujalama mwakujadika chikala mwakushika bwalu mbukalenga bwampata mwafu mukujamba bwekala bunu cha kwanza mwasu mwakonza bwasibana balitonga badia banwa bintu bifoka mushinga jile ilongoloka byakubi kumademi bwela bimenga binana bena bimenga bayemo na sheye kabulambira bukalenga di musomba Jean-Michel Samalokonde mummenjenda mujakula jenda wakambase njini chilumbu cha kufesha bana balitonga ditalala koke bana balitonga basanka mo ditonga da kongote ngateke Blaise Bokoki mwana kibika sema makwanji kwamba bwa mudi ndemu
Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Comme vous le constatez, aujourd'hui, le premier conseil du ministre ne sera pas en visioconférence. C'est en live, tout le monde est dans la salle. Et il faut ici dire que le dernier conseil de ministres, je crois à l'époque de Sylvestre Ilunkamba, date du mois de novembre, je crois. Du mois de novembre, les membres du gouvernement ne se réunissaient plus à la demande du président de la République qui voulait effectivement mettre de l'ordre dans ce qui se passait au niveau de notre pays. Et comme vous avez remarqué, c'est bien l'entrée, très chers téléspectateurs, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside pour la toute première fois à ce premier conseil de ministres de l'Union sacrée de la nation. Vous aviez remarqué, tout le monde dans le gouvernement se sont mis debout, mais bien avant l'arrivée du président de la République, c'était le premier ministre Sam Lukonde qui avait fait son entrée dans cette salle, et nous espérons que ce sera le président qui aura le premier à prendre la parole pour donner quelques mots d'orientation aux membres du gouvernement. Et pour savoir si vous avez la parole, il faut regarder l'écran. Normalement, quand vous appuyez sur le bouton pour demander la parole, il y a un nom qui se fait. Donc, ou la petite lampe rouge. Voilà, qui donne donc là quelques instructions, quelques orientations, allais-je dire, aux membres du gouvernement qui se réunissaient pour la toute première fois. Toute l'équipe, Astrid au Congo, Mathieu Moudibangu, nous sommes là, Mathieu Moudibangu. Apparemment, c'est comme si le président de la République venait de quitter la salle. Et c'est la fin de la réunion, voilà. Les ministres aussi, les ministres aussi sortent de la salle. C'est une courte réunion, apparemment. Ça doit être la photo familiale comme je l'ai annoncé. Nous continuons ce reportage. C'est une courte réunion. C'est une réunion de prise de contact. Je disais au début de mon intervention, que il y avait des retrouvailles pour les uns et des prises de contact pour les autres. Et parce que dans ce gouvernement, il y a les anciens membres du gouvernement qui étaient reconduits. Lolengekani ekolo makamomaike mazali kotambola lolengekana bopesi na boko mitungisi ya babotama bazomokati ya etan na Patrick Muyaya mwenye anahusika na uandishi pia, ile sio kusema kama ataweza tu kubaki tu kunako chumba chake cha kazi. Hapana, anapashwa kupita kuchunguza vyumba fulani fulani vya uandishi pia upashaji wa habari, kazi gani wanatumika, sababu kuna mavyumba ingine mbalimbali ya uandishi pia upashaji wa habari kwenye kuko vikwazo mbalimbali, kuna matatizo mengi. Ndiye yeye pekee aliweza kusema kwamba ataweza kuangalia gisi gani ya kunyoosha, kutia oda katika hali ya uandishi pia upashaji wa habari kweli. Na leo magharibi tutaweza kumfuata katika masemi yake kutokana na mkutano huu wa leo, sababu yeye ndiye mnenezi wa serikali. Ni sharti atapasha kufanya
hiyo wanasema katika lugha la Kimombo compte rendu ya mkutano yenye wanatoka mkuu nayo pamoja na rais wa jamhuri na waziri mkuu. Basi hapo mawaziri wote wamekwisha kusimama kwa kuweza. Les images qui vous arrivent, au premier rang desquelles on voit d'abord les vice-premiers ministres, ils sont là, les ministres d'État, les ministres et les ministres délégués et les vice-ministres. Mais vous allez remarquer, exception en fait aujourd'hui, voilà le premier ministre qui vient qui va se positionner. Le premier ministre, le premier ministre qui vient de se positionner. On n'attend plus que l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va arriver là où les membres du gouvernement ils sont pour cette photo familiale. Je disais tout à l'heure qu'il y a une exception faite avec la ministre déléguée au niveau des personnes vivant avec handicap qui est juste à côté. Son état physique ne permet pas certainement d'escalader, de prendre ces marches qui sont là. Et elle est juste à côté du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. C'est tout à fait normal. C'est aussi une sorte de considération, comme je l'ai dit au début de mon intervention ici, une considération pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette catégorie des citoyens congolais qui méritent respect et considération dans la société. Ce n'est pas l'état physique qui compte, c'est plutôt le mental qui compte. Et je crois que Madame Osambo, qui est là, a toutes ses facultés mentales. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a fait confiance en elle pour diriger ce ministère qui s'occupe des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables. En gros plan, très chers téléspectateurs, le Premier ministre, Madame Gisèle Esambo, voilà, Irène Esambo Diata, c'est ça son nom en gros plan, et avec un sourire qui rassure, et un sourire suspendu aux lèvres, une façon peut-être de dire merci, merci aux garants de la nation, merci aux garants du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Merci au chef de l'État, merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé à cette catégorie de personnes. Certainement physiquement, il y a des défauts, mais mentalement, ces personnes ont toutes les facultés. Voilà, en gros plan, le Premier ministre avec à ses côtés, Madame Eve Bazaïba et Jean-Pierre Liaou, j'espère que juste à droite, à gauche pardon, du Premier ministre, c'est là où le président de la République va se positionner et pour prendre cette photo qui fera certainement la une de l'actualité et même au niveau des réseaux sociaux, parce qu'il n'y a aucun membre du gouvernement qui s'est absenté, allais-je dire. Tout le monde est là. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre, ministre délégué. Voilà le président qui arrive avec toute modestie, très chers téléspectateurs. Il est là tout content, tout joyeux de présider cette première réunion du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Photo familiale, le chef de l'État au milieu, des membres du gouvernement à côté des uns et des autres, et les autres encore sont au-dessus, parce que la place qui est juste en bas ne pourra pas permettre tout le monde. Vous verrez certainement les chasseurs d'images qui vont profiter de cette photo pour lancer mettre ça à la une, à la portée de tout le monde et même à la portée du monde extérieur, non seulement du monde intérieur, très chers téléspectateurs. Mathieu Modibango, c'est un président de la République très détendu et très jovial à travers ces belles images en posant pour la postérité avec les membres du gouvernement. Yasolo, soko totali mokambiekolo na photo ya libota za kokanga na ba ministre
esengo ese komonisama esengo eza kota esata kolikita yauti kokamba lolenge kadi maso maleki kati na boboto bondeko bolingo lisanga bomoko pototo mboleko la biso Congo démocratique photo eye yambo ezalaki yeme pene na balandia ministre mokonzi lolenge bazali ndenge balubola ki bango pesika na moni wana mokambeko la telemi azali pene sikana ministre mokonzi na ba ministre basusu tokotala simabilini de ko yebisa lolenge kani bazali wana ezali photo ya libota photo eye ezali lolenge babeka ka souvenir te likitali ya yambo liye oti kokamba na ba imbula matari mokomwa lelo bango bana bozali komona bango moto na moto akoseka ekwanga blezi bokokia bazana koseka sika ezali photo na ministre mokonzi na ba mama kaka ba mama te ezali photo na ministre mokonzi na ba mama bazali pene na zomi na batano kata mbula matari eye eza kotalisa ete ya solo bazali baike pona kotombola misala bien ba mama blezi bokokia. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait insisté sur la représentativité de la maman congolaise au niveau du gouvernement. Ces choses faites et cette photo prouve à suffisance la détermination du président d'accorder une attention particulière à la femme congolaise. Et voilà comment il pose pour la postérité avec Madame Eve Bazaïba, vice-premier ministre et ministre chargé de l'environnement et du développement durable, qui est au milieu, d'un côté le Premier ministre et de l'autre le président de la République. C'est dire que il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de divergence politique. On voit d'abord l'intérêt de la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont les femmes qui se succèdent une à une pour poser avec le Premier ministre et le président de la République et le Premier ministre. Ça sera des belles photos. Certainement qu'elles vont afficher soit dans leur bureau, soit alors chez elles à domicile. Madame Astrid au Congo, quand on voit les dames comme ça à côté du président, détendues, avec un sourire suspendu aux lèvres, très jovial, ça vous fait quoi en tant que maman? Inanipatia kavumu pia kasifa kuona kwamba mama leo asilimia ya wamama asilimia 13 inaheshimika leo katika serikali, kwa kuona kwamba asilimia 20 na wanapatikana katika serikali kwani wamama 15. Ni mara ya kwanza kuona wingi wa wamama katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kisha picha ya serikali nzima na rais pia waziri mkuu, sasa ilikuwa duru ya wamama wote 15 wenye kupatikana katika serikali. Sasa ni kila mama moja kwa moja iko anakuja anaingia anakamata picha katikati ya waziri mkuu pia rais wa jamhuri. Kweli kila mama anakuja anakamata naye picha. Ni hali ya kuweza kuonesha kweli kama Rais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anamheshimu mama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia anampatia mama nafasi yake, kwani mama anapaswa kuikala nafasi yake. Ndiyo mfano kabisa huyo wenye rais wa jamhuri anaonesha katika serikali ya Union Sacrée de la Nation. Mama anapewa nafasi yake, anapewa heshima, kuona kwamba mama leo tunaona wamama wengi leo wanaingia katika serikali. Ni mara kwanza kuona kiasi kubwa ya wamama katika serikali, sababu pale zamani ilikuwa mtakutana ndani ya serikali ni wamama 3-4, wamama 5, lakini leo tunaona wamama 15 ndani ya serikali. Basi ni jambo kubwa kabisa ya kuonesha kwamba haki ya wamama inaheshimika kabisa ndani ya serikali ya Union Sacrée. Basi kila mama mwenye anapatikana katika serikali inafaa ajue kwamba anapatikana hapo ni kwa kuweza kutumika kazi katika hali inayostahili. Kweli mama moja kwa moja iko napita kwa kuweza kukamata picha na rais pia waziri mkuu. Basi rais anaonesha hali kabisa ya kicheko yenye kuwa kati ndani yake, hali ya kicheko. Mtaweza kuona kweli hata katika picha, katika sanamu hiyo mnaona hali ya kicheko yenye kuwa ndani yake kwa kuweza kuwa pamoja na wamama katika serikali hii, kuweza kukamata nao picha pamoja. Basi hali hiyo sawa vile mimi ni mama,
inanidamanisha kabisa. Nasikia furaha ndani mwangu kuona kwamba leo wamama wanapatikana katika serikali ya Bwana Sama Lukonde. Kiasi njema ya wamama wako hapo, nikisema kwamba wamama hawatatoa tena malalamiko zaidi ya kusema kwamba 30% ya wamama yenye tulikuwa tunaomba kila siku ulinganishi kati ya mama na mume katika kazi ya serikali, inafaa wamama waweze kupatikana nafasi ambako wanachukua madaraka fulani ndani ya serikali. Leo inaheshimikwa katika serikali ya Union Sacrée yenye kuongozwa na Bwana Jean-Michel Sama Lukonde, na kutokana na mkutano wa leo inaonesha kweli kama Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anaheshimu kabisa asilimia hiyo ya wamama ndani ya serikali. Pia anamheshimu mama, anamtia mama nafasi yake. Bwana Blaise Bokokia. Cette photo du président de la République et du Premier ministre avec les membres du gouvernement qui sont des femmes, ça doit certainement faire plaisir à toutes les femmes de la rédaction du journal télévisé, parce qu'elles se sont toujours battues corps et âme pour que la femme soit considérée dans la société. Je ne saurais pas citer les noms, je ne saurais pas citer les noms, sinon si j'oublie quelques-unes, je connais la rigueur et la détermination de ces femmes de la rédaction. Si j'en cite quelques-unes, je ne saurais pas, sinon je vais me justifier quand je vais rentrer à la rédaction. Mais c'est une image pathétique, c'est une image poignante de voir le président accorder une place prépondérante à la maman congolaise. Voilà les deux, le président de la République et le Premier ministre, qui posent à leur tour pour la postérité à deux. Et ils sont tous jeunes, hein, ça il faut le rappeler. Ils vont amener de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle énergie pour la direction de ce pays. Le président en gros plan qui rentre dans son cabinet, qui rentre dans son bureau, finit ce premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union Sacrée et de l'Union Nationale. La RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour vous retransmettre en direct ce premier conseil. Très chers téléspectateurs, merci à Mathieu Modibangu pour les Lingala, merci à Astrid Okongo pour le Kikongo, merci à toute l'équipe technique ici présente, coordonnée par Ibrahim Ntsakala, réalisation John Bidoya et Maxime Androgua. Un coucou en particulier à Jirens Kelani, à Esaïe